m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir monsieur Rataka, jamais Erata na banda kolabino. Bon ani jamais Erata, po bino botinda ngai na kolobela. Catch congolais, po bino benga kindo biso yo bokoko ezanini. Ah, o nyose sala makala bokoko yaka ndenge kisinga ke bakoko ba loba ke bokoko. Mais laissez bien boule. Mam bato je passe à la bokoko. Kwa ni bango ndika émission ya nous pour savoir. Na ba c'est la publicité na bientôt te la vérité. Mettre bougie rouge. Mettre bougie rouge. Biso la moya bientôt ya moto kobi. Est-ce que Kifumu basomba yango? Est-ce que Kifumu batikela yango mutu? Est-ce que Katia pa ko mafumu? Mettre bougie rouge. Est-ce que tiki kinganga? To akanga. Viens à poster bakini mwana de la satongo. Tel père, tel fille, Chanel bakini. Bwina telonzo kambo kasi na lobi boye. Deri kitola mokondi. Papa social Edi Engembe. Ne mona lobi. Gouverneur de la Sindela ni Basile Pidi Mouke. Viens à moko yadie. Mwana États-Unis tongo. Nazo ko bakina ko mabanga mususu ya sima. Nando banana c'est une émission na ba mususu to bela sima. Mbote mete kushi. Mbote champion local. Ah, maître. Vous dites quel chef, maître. Ah, chef, son excellent chef. Non, pas son excellent, c'est chef. Chef, la chef que tu m'as assumé. Ah. Chef, tu n'as pas bon, tout naturellement, chef bouge. Bon, chef bouge. Donc, en fait, ça la petite fille. Oui, ils ont compliqué, ils vont comprendre. C'est compliqué, on met ça petit king. Petit king. Beau de petit king. Beau de chocolat. Mais gars, il y a le roi king. Roi Zali. Ah, yes, papa Zali Mazama. Ah, petit king. Na moni santé, ça va. Par rapport à l'autre, on a amené le meilleur score comme les patron. C'est Nazara Pemé la grande. Ah, fils de Jolie Fabrice Kababio. 10e roi ya Minikongo, ya nini? Minikongo, roi de pêche. Ah, roi de pêche. King nini? King fils. Ah, petit king. Petit king. Petit king. Vous comprenez, nous sommes na mettre bougie. Oui, na chaîne de mission masolo, ba monde ba panda ma ah, ni so te dire ba kombo wana. Banda limwe. Ndenga petit king. Na zaika mwa tamo robo. Limwa ko na limwa. Petit king. Tu veux donner un lycée. Petit catch. Non, catch, les gens sport, les gens discipline personnelle. Parce que, il y a bien ami. On a donné un match de tempo. La vie est qualifiée politique parce que la bottom des gens n'ont pas. Ah, vous devez d'avoir compris. C'est au brûler des questions en gaï. Vous prenez un gars tout là, un gars de bio, catché, un gars. Au lieu de ça, tu vois pas les barrières pour la femme, la chef coutumier, c'est là, mais aux acquis, il y a un peu de la mais les lots, au commis, Fumu, Fumu, tu le vois, tu es maman. On a déjà la maquillage en Fumu. C'est quoi le cas? Il y a un peu de la faible. Il y a question de dire qu'ils ont mis une place, mais il y a pas. Dans le cas où les lots, au commis Fumu, au sommet qui Fumu, to ba tikelio yango to ba kabelio yango yango nde ko ko kifumu osomba moko nano okikela yo pe na évite peso ba tete la ba so pe to wote to chef ko ko mama eza foza eza makila na ko koma wa eza foza eza makila so za de comment tu poses fati là Papa Etienne Abunda comme président. Mais Fatih a joué, ça veut dire que les acquis à Papa Etienne. Les acquis de moi. Ah, mais évitez, tout le temps, ils sont moqués. Les acquis à moi. Tu dis que Bafumu est belé, tu dis que comme on a mon peuple de Dino, ce que Monica a. Bon, on a vu à Dino pour n'aller pour Bafumu, déjà en général. Beaucoup de choses, et moi, Fumu a joué à belé. Soit il y a des exemples de président de Fachi, qui n'est qu'à son de Tandimo pour son petit sac pompe, les maïs de la tête.
président aki osomba mabele na mboka akendeki asombi mpo na bati baferme loba eteke asali symbole parce que akoki kosomba mabele te na kati ya mboka mais bayebai na bamboka bato bafumbi ozotekaka mabele pasi pala première mobima monde eza chef coutumier le chef coutumier nde batiaka basengaka rankulu nzambe ya likolo na baancetre ya biso bapesa biso moto malamu mpo ya kokamba biso nde nzambe na baancetre aye kopesa biso mpoka felisa kamba biso so na kati eteni ya mboka na ye aoluka jamais apesa mbongo mpo azwa esika to azwa eloko moko boye akosala symbole ancestral nde bankulu bakoko oyo bapesa ye pouvoir parce que nyonso tozosala eza desi nyonso de asesa petit kini kolokela ko moko interesenga mingi nalobi ke président lelo akoki kopesa sala symbole azwi mabele mokolo mosu alongo na pouvoir ye azalaki soki mokongo ya bakongo asombi mabele na bandi alongo na pouvoir azwi bandeko na ye ya bakongo aye na bango mabele wana anganzani wana est ce que lobi ekokota baproblème te mpo bino bachef coutumier bopesaki mabele wana na domaine ya politique nde basalaka bajara ya biloko na domaine coutumier toyebi babiloko wana lelo obetaki lisolo moko na chaîne oyo so bato bazosirapele avant élection makambo oyo tozomona lelo elekaki déjà olobaka yango président koleka wana kutu nani baélection esalami te président koleka bakokombattre ye bato kaka baza na ye pembeni bakokoma bafiti na ye bakobundisa ye ondie oprofetizaki soki ezalaki ozalaki paster nde ere oyo tokopesa sikoyo question na ngai telemi place oyo nalingi omeka obetela ngai lisolo ya moke kinga kati mabele wana lelo bitumba ezobundama kote ya mopanzi ya bandekoloso ya bayaka na bateke balobi il paraît basombaka yango bazali kobunda ezali bafaçon nde toyokaka mobondo voilà yango wana mobondo oui bino koza bakola mabele na biso ata eza soki eza mopanzi na yo te mais le fiske bino nyonso boza bachef coutumier nazolinga nayeba erreur wana ezalaki ya bachef coutumier to erreur wana eza na bato basombaki to erreur wana ezowuta wapi selo yo bino un chef coutumier akoki jamais kosangisa bani ya bavoyo ya babandi po basala masakre na kati ya mboka la wana meme baancetre bavumbi la makambo oyo eza ya motondo eza bapoliticien bango nde baosala tuka mpo babimisa chef na mbongo parce que baluka batinda baoyo délégation na bango bayebi ke na dessin na bango baokita nde baosala nini baozwa mbongo oyo ekobima epai ya chef de l'état ya aucune chef coutumier moko azalaki na nsima derrière ya babitumba wana ezali entre bachef coutumier basali effort po ete kimia ekota na kati mais bapoliticien nde basali babiloko wana po bakeye babimisa président mbongo vu ke président mpe aza yuma te atali bango amoni bango ya des politiciens oyo bazaki mbongo ya des généraux oyo bayebi kopi ya mobongo nde omoni ke bakoko batikaki te bayaki kosimba motema président félix nde baye kotinda président azwi confiance apesi epai ya zombi fabrice oyo azali menacé na bapoliticien ya lelo nde colonel ministre ya mizela oyo azali komenacé bato na village mpeshi mpona pouvoir oyo bapesaki fabrice roi mikolo kasi na mayele ya président félix mpe na force na ye na kimia oyo nzambe atiaki nde aye kotinda zombi fabrice ntango fabrice akiti kuna nde aye kokomprendre na ye nyonso oyo bakoko balakisaki eke guerre oyo entre teke yaka ezali na bapoliticien etaki yo ozali mwana ya mboka ozali mwana ya kongo topesi yo pouvoir olinga te ete ozala manipule epai ya bapoliticien to epai ya bakambi ya mboka zala netre mpona kobatela félix mpe totala ndenge nini akomema mboka bosoutenir na bamateriel structure
Petit King. Pour le bien, on très important, comme tu vas dans le mandat pour qui déjà dit sur mon boulot. Roi King ya mukolo déjà akendaki kosilisa makambo wana bazopakola eza na bapoliticien oyo bayoka pasi na bagéno bayoka pasi adenosa bango epa chef de l'état so vike mokonzi ya mboka kaka te azali papa ya moto nyonso aremarke ayebi comportement ya bapoliticien moko na moko mpe na ya bachef coutumier oyo bazokoyisa po eza na bachef coutumier oyo baza manipule mpo bapoliticien bazolia na bambongo oui na place yo okonza la chef okonza la politicien bapoliticien bakomi kotinda yo kosala bamasaka sala budget epai ya mokonzi ya mboka epai pa basete bato bakokoti ya politicien moko te akoki kotinda chef coutumier kende sala bosala oh quand le chef de l'état na pesi ordre epai ya ministre Songolo Mpakala nde okei osali oyo mokonzi ya mboka ti nde okei osali oyo mokonzi ya mboka tindi yo donc botika makambo ya fiotolo mipanzi na yo oyo oza no chef coutumier te ndenge chef coutumier na nko ezalaka te vraiment ezala te te tokandokanga bino moko wana moko okangi oyo chef coutumier ya mboka nini toke tota mabele na yo nayebi te Petit King tobetani solo moke babike bitumba wana elobike bino bakonzi ya mabele bafumu deja bolinga kosilisa makambo wana mais balobi ke mingi na mboka na biso confiance tozopesa mingi bapaster mpo bino satan aza na kati ya bino bolingaka bitumba satan aza na kati ya bino bapaster nde baza banzambe bango balingaka bitumba te mais tomoni ebandi ndenge nini président andimaka kopesa pere na yo confiance na ndenge yo bino bwana satan na kati ya bino parce que bato balobaka soki eza bato ya satana bango baza bato ya nzambe wana bango basali tout ça na mokili eza déjà révélation ya nzambe okozaka déjà c'est ça oyo tosa eza foto ebongo satan mpe nzambe asalaki ene erreur satan nzambe asalaki ene erreur nzambe asala satan eza na eloko azar ezalaka te erreur ezalaka te so osala erreur ya ofinaki avant seke déjà c'est comment moto osala erreur bible ekuti alobi nzambe abwaki satan abwaki so balobi ke nzambe abwaki satan mokili eza ya nzambe monde eza budget kaka ntango totie nzambe azo budget biso apesi satan pouvoir apesi baange pouvoir apesi badémon na tous les quatre éléments mai mabele moto apesi yango bapouvoir ye azali fondateur biso toza bana nzambe ya satan non toza bekelamu ya nzambe parce que nzambe akeli ada na eve abimi na ada abimi na eve te nzambe ayokela ada na eve ntango akeli ada na eve nde aye kotya mpo biso toza badesanda ya ada na eve biso tozali bakokololo ya ada na eve na bosanisi ekobo na bango nde eyo kobimisa bakokololo nde eyo komona génération na biso toza bekelamu ya nzambe la soki bolandi wana nayebi te soki mambo ya nzambe soki olanda yango mon cher obela parce que mokili eza ya nzambe nzambe alobi tose multiplie na kose multiplie yango tokose multiplie koma il faut osalaka conception na mosi je pense excuse mpona mais na kati ya bible ya contradiction bajuif baye kotya contradiction na kati te ekobo ezali mabe rapport sexuel ezali malédiction so ntango nzambe ye moko abike tosala nini tose multiplie il y a aucune personne oyo alobi te ye aza saint aokima ekobo aza te même lisumu eza na motu moko to akima lisumu même jésus azalaki parmi bato oyo bazomema message ya nzambe mpe kopesa message ya nzambe ndenge nini okoki kotambola ezali ndakisa mai oyo jésus asala yango ezali kokende na régime ya génération na biso parce que jésus atambola bato batiaka 12 bato batiaka 13 mais soki otali régime bato batamboli jésus atanga atambola bato bazalaki ebele bazalaki ebele mais soki otali na kati na bango to na kati ya église jésus abikisaka motu moko azala na bato wana nyonso mpe bazala na baproblème parce que les restes oyo batikali ye moko le dieu créateur aye jésus azotambola na badisciple na ye sikoyo tokokota te ke nakoboya jésus te
parce que nazata na pema to apelo problème parce que na olinga te na ba personne na mususu na sumuka to na sala question mais zaka uniquement pour na éclairci bandeko ko ba ka biso éclaircir ko ba ka biso monde eza dirigé par ça eza pas ça nzambe ape satan aza na eloko asalaka te na vie soki ezali oui soki satan asalaka eloko mo na vie c'est que totie mokili ndenge nzambe akela yango bongo apesi satan pouvoir oyebi combien de personnes babanda kobenga na satan sor bazango bakufa satan tikala nzambe aye kotia satan dauphin na ye ko biso bakoko ya da bana ekobo to comprendre que nzambe azali ou nzambe azali yango na vie faut azala na adversaire sans adversaire ye moko parce que pouvoir eza pas satan ye moko nzambe moto atia yango mpe nyonso esalamaka nzambe nde mutamaso telefone eza ya yo telefone oyo asali yango mundele baoption eza na kati euti mpa banani pa mundele moto aodirige telefone outi so yo na nga nano adirige biso nano amanipule so nzambe ntango mingi so satan nano amanipule na père réponse de non père satan mutu to dirige ça veut dire que so bika satan so to tse satan mutu to dirige c'est faux biso tu eza na mutu moko te aoleka ke alala amona nzambe abimela ye ayoka voi ya nzambe ayoka bo c'est faux nzambe alobaka te nzambe aza moto ya action omoni pema oyo omona tosowa lelo ya mwana nzambe mopepe ozoyoka ya mwana nzambe chaleur ozoyoka ya mwana posa ya mai posa ya kolia ya mwana nzambe maître ona fungula ma question na ndambo na bozoloba sikoyo ndenge nayebi ke ndenge oza boye ti lelo temple ezali oui temple ezali place na traitaka bato parce que voilà sikoyo kote question traité na ngai nakozomaka na komona pasteur natuna question ndenge otetaka bato na temple na yo obeyelaka nzambe asala te obeyelaka satana oyebi quand tu comprends mokili il y a des gens oyo bandimelaka pasteur te il y a des gens oyo bandimelaka mpe bato oyo balati lokola biso so tant toyo kocomprendre mpona en plus nga na koloba ndeti nini nakoforce te parce que connaissance sagesse pema eza ya nzambe bato oyo bawaya mpa na nga ntonga nasalela bango dosie to oyo baza nango eza nzambe parce que ntango balongwe kuna nzambe nde alamosi biso pourtant tolalaka soki molili ntango tolali motu na moto ame na ye ezongaka mpa nzambe totikalaka bongo toyebaka te yango nde kote ngapele balobi soki moto alali wana soki tozongaka bebe motu soki alali azongaka ndenge nzambe akela mais là ocomprendre yango te il y a différence eza entre biso na monde éternel oyo bato oboni monde éternel eza monde biso oyo ya biso oui monde ya lumière eza monde des esprits parce que nalobi bongo po premier monde eza monde des esprits oyo baza ni jalousie ni quelque deuxième monde ezali monde na biso toza monde ya jalousie parce que toza na jalousie entre biso na biso benemi entre biso na biso so ye moko nzambe ayebi le pourquoi akabola monde ayebi ntina tia biso na monde oyo parce que nyonso ali asesalamaka okoforce loko okobanda oforce vi lelo vi ya moto eza monde te ntango balobi te la spiritualité ça conduit vers la balance des esprits parce que spiritualité est donc combinée dans la balance des esprits il faut calculer nos planètes na moto ou calculer énergie ya moto ou calculer énergie cosmétique ya moto voilà 7 corps so ntango ocalcule tous les 7 corps ya moto wana ocalcule baénergie na planète mai na okoki jamais kocalcule baentité oyo baza na kati ya toko wana etikali ye moko nzambe parce que baentité baza na eza baentité ya bonheur ya malin oyo bapesaka motu sentiment oyo tobengi rapport sexuel oyo bapesaka motu peut-être akanda esprit ya kérésie bien ya boye na boye la oyo nyonso esalamaka na mokili moto akoma pede
mutakoma décider mutakoma boye eza destin ya nzambe yango soki kote question na ngai ezali eza destin ya nzambe me bino to bato bayaka na temple bosalaka effort oyoka destin ya nzambe me bino bobimisi yango mpona je crois bien que bato balanda émission nanga moko nazwa mbongo libala na temple ezalaki destin na yo etangamaki ozwa mbongo na kati ya temple oyo ndenge etangama mais nakoma satana sikoyo yo tozwa mbongo na yo toomona no susu toomona no na 2000 combien na 2025 na mardi le 6 mai oyo toomona nakoma satana ta yo mbongo depuis tosala nini wana si nayeba mbe nazwaka nanga nyonso nazokisa mosusu pamba nabangaka parce que ezali eloko oyo déjà ekomama se nazwaka mpe nyonso nde ekomamaka na nyonso ekomamaki ezalaki ntango otikeli ndambo seke etangamaki oka ndambo parce que nyonso na mokili eza lokola omoni bato bazalaka oyeka na valise ndako biloko tu biloko tu ezala kati ya yo yaka na valise kota ndako baoyebise nde biso toza awa toyaka nde toya boye yo na biso kaka mepela pa problème eza molele connaissance yango nzambe mutu apesi bango yoka na bilamba na mokili oyo nde tozika masumu bénédiction yo moko nzambe mutu aza nyonso eza na lisumu nzambe balobi ntango bikya mokili eza nzambe bibimeke okotisinga na profondeur moko donc obima non tokokaka omoi ndeti bato nakimaki yo mais na bando oteste oyo bato bayaka tosalela bango peut-être baproblème bango ezodérange bango il y a des gens oyo bayebi kosenga nzambe te yo ozosenga nzambe ozorapele babolamu oyo osalaka suso nzambe ayebi azomona je ndenge akeli babolamu oyo yafolande omoma lokola ezanga te mutati eza na telefone te na papier te ebima so ndenge ebima na sabiki ozosolo entre nzambe ye moko na nzambe ye moko nzambe mutu nzambe aloba na ngana aloba mpe mpa na yo bareponse ngana oyo opesanga ye mutu aoloba oyo nga mpena ye mutu aoloba soki nakosi ke mamlo oloba nde bato baolobaki eza c'est faux yo moko mitala mpema maloba oyo obimisa enfer ya bato ozwango nzambe bapesi sikoyo seke nzambe ye wana question réponse oyo toopesana awa nzambe yango wana mete akobomisa ngaye okobomisa nga na kokufa nokomisa te parce que nga nakomata motusu ayepalanga afuti badwa na ye azali konsiderafuti la natie maboko ntango natie maboko nakosenga epai ya baancetre bakoko bazali banani bakoko bazali oyo bazali baprotocole ebengaka baprotocole ya chef de l'état bango bazali baprotocole ya bato bakomema losambo na biso ekoma epai na parce que nzambe asambelaka te ana moto oyo asambela te bakoko nde bazana mpe basambelaka te parce que nyonso yasesa so tali descende ya bato nyonso mpe bandolo bakesatation makopela sata te aza posata te sabike oyo naoloba oyo ifo bokati eza saint esprit oyo boloba ye nde aoloba na kati oui boyoki parce que oyo naoloba eza lokwa napesa bandeko nanga conseil bato bazoyiba te parce que tozali bekela mwa nzambe mpona komema liloba na ye kopanza na baoyo bazotambola na inoa maître maître te bolingisa petit king lelo okomi fumu ndenge ozwi pouvoir na bino ya fumu na maboko bamultiplication yo kuto baki osala multiplication te depuis elongwe oui parce que ozala lisusu te soki ozosouvenir bien tosala même mission moko je pense que te kozala 2019 azali kopesa motu bakopesa yo teke ozwa boye non bakopesa yo bakotala nombre ya ta ya souffrance na yo souffrance oyo ozosouvenir ya bakoko na yo nde bango nde bakoya koremettre yo richesse te donc oui nayebisi bino ke petit king atiki temple king eloko moko échange te epuis tobose rappele ye depuis kala akada kosala bamultiplication te ya nde kobaobi nafongoli baporte du bonheur nayebiki nakokota awa na beti na chargé d'émission ya nzambe nabeti na protocole
sur le protocole de 5 automatique la console peut écouter na boko nzamboka et c'est ngana ko oui comme allez c'est à moi il faut quoi droit c'est ça il faut quoi c'est quoi siko bato bazoloba ke o te bango soki epala bango basengaka bambongo bango soki epala bango bazoloba likambo wana trop mekana kopesa bulu wana soki balobi ke ekeka bango mosema ngo lelo ndongo za boyoke na entreprise na masa wana eza ekoloka est-ce que oyebi ke masa wana olesa ye po aluka akutisa yo na moto na kongo ekomaka akopala commissionnaire aza mpona nini ndako kutu tofuta lawyer aza mpona lawyer savidiki nde lawyer savidiki aza lokwa avocat po avocat ya alandela dossier na yo il faut que ça ye sikoyo comment ça fait que ça mambo oyo ezali spiritualité yo oboya koanizema là on bénéficie de l'idée c'est-à-dire que nzambe ayebi ntina atie spiritualité pouvoir ancestral mpona kosoutenir bayimboka mpona kosoutenir bato baza na mikakate là soki osali oke pa maître mosomolo mpakala asaleli yo mosala ozwi résultat te mon frère komeka kokanga ye escote kokanga ye avantir te 1000 marabout 1000 prophètes 1000 papes soki récite ozalaki na date ya mai te to ya juin te to ya 2025 te là il faut supporter kokangala ndeko wana bafanisi wakingi question mosusu elingana motu est-ce que soki motu aye kosala mosala peut-être système makambo ya misala keno mosala na ye ezomarche te ou bien banda azwa grade moko boye grade wana tikala kaka wana balingi bamataka grade ya mataka te oyo azosala nini est ce que yo mpe makambo ya misala apart bavalise du bonheur misala ye omata moto kokosa mosala mosala je pense que domaine tout oyo boyebeli na domaine ya spiritualité naza sikoyo soki moto aye osala neti ngai boye nde nayaka mopapasi boye ye na mbongo nango nasala eke vine ovivi ngonga esali ke okotisi bambongo osali banini ngonga nanga ekoki te esi mbongo na ngana non le problème c'est quoi tant que la vie c'est la base tant que opesi mbongo peut-être basomba matériel ya mosala po basala mosala eza lokola obeta naoyo bakute ke spiritualité non en fait soki na soutenir bien so nazo raisonne bien ndenge oyo ezoya ndenge tobetaka jeu d'azar ou bien obengi jeu d'azar na mapa eza jeu d'azar eza chance ya oyo bato de chance nde tobetaka surtout jeu nde bato babeta bawina balingala eza na bato baoganye na bato baokata tala ndenge obetaka jeu d'azar oamize mbongo na yo oponi bamati otie mbongo ebele mpenza oponi 3 mati na 3 mati wana epa 2 mati ekoti mati mo ekoti okozonga na dispilité opesaki mbongo te pa ndenge azongiselo mbongo réponse yango wana opesinga da réponse ça yango wana continue waki ça veut dire que ntango yo gagné te chance na yo ya chance parce que soki moto aye lelo kosasa bisaka nzambe asimbi motema atouche ke destin ezaki na baparole oyo ebima nzambe atouche motema na ye enfer azwi lipamboli nayebi te boza na bémission na leka na bémission po eza na motu mini abengi na yo nadia na ye te en tout cas ngai na epa na ngai motu oyo akamaki ya ngai nalie $10,000 nalie $5,000 $2,000 $3,000 ya aucune personne ngai motu na abenga ngai wana ya aucune personne déjà yo okende na hôpital okeyoki moto mpasi bapesa yo ntongo basalisi yo baexamen na baexamen basalisi yo wana oyo okendelaki yango te mais ebimi résultat mosusu moto mpasi banda koyoka ezali na maladi ya yani nde ezali fo basala yo opération so mbongo yo osombaki ya batisi na bafiche basali yo transfert soit tobike maladi efo basala yo opération basali yo opération okanju ezalaki destin na yo biki okanju ezalaki destin na yo ya okufa yebisaka famille na yo ekokende na hôpital wana bazobisa mbongo
bien bakokende hôpital ya monene oyo basalaki bazonza mbongo ou bien bakozwa yo mokili mokufi baleli bakomi kolela bakenda yango na mort babondi yo kino mokolo oyo ete bakozwa yo bakende kotika bango na lilita jupe baoyo bafutisi mbongo bafuti lisusu mpo botie na kati ya mort ifo bofuta mbongo mpo basimba ye ifo bofuta mbongo mpo babeta eloko epesemba kati ifo bofuta mbongo lelo moto yango abiki kobima na ye ifo bofuta mbongo kozonga nde na ndako biloko abanda kolia abanda komela traitement na ye ifo bofutela yango ya mabe ezalaka kaka waki bato baréclamation na l'hôpital bato babénéficiaka bayaka baréclame mais mpo bandeko ake lelo boye bakende na l'hôpital ba mabe te tonga kufi kebosene bazongisa bilo mbongo yo ye mpo ozwa eloko eza simple boya okanga bamaître na bapaster lelo boya paster wana maki meme nga moko nazalaki parmi bato wana osinga paster nazalaki parmi bato oyo na bandaki koignore bapaster parce que là ntango nalali naye kozwa barévélation na bakati ya motu nyonso edépenda na nga oyo ozomona nga nde na telemi boye nyonso edépenda na nga ça veut dire que naye kocomprendre nyonso eza destin asara eza te na bakili pema na yo ntango olali to ntango olamuki eza ye wana nzambe parce que nzambe animbaka te nzambe alalaka te mais satana alalaka sikoyo opetiki nyonso eza destin mais c'est comme si yo ozwaka bachance to batanya ya bato oyo babongaki te ozongiseli bango yango donc c'est que destin na ye tindama eke un jour akoyepa na yo na opesa lisesema na bandeko botambola nzela 5 na 5 botambola lokoti aveni moko ozokendaka moto aliboso aleki emibale aleki ya misato aleki ya tatu aleki ya 5e alokoti mbongo bino bomoni yango soboyebisanga bopesanga mpe réponse na commentaire oui parce que bino ta bomoni yango seke eza ngongo na bino te bolona raison vraiment asengi baréponse na bino opesanga na bacommentaire totambola 5 api bato nyonso baotambola misu nga misu beza nga batanga bazotambola yasukolanga moni boyo ese bandeko na bamonto bamontani atina lokolo atali nsima atali bamonto bamona ta ramase atali nota atina molenge nalande bayesu bamasa bamoninga to bamoni te akangi mpe pema bamasa bayebe soboyebisa boyeloba bakomante kwa oyebi eloko olobingana na moni esalama moto abonga mpe na bili boyeloko nalobi so toye Martin Fayulu alite mpo na mboka est-ce que président Félix alite militaire tangana ya déjà okundisa ye mpo olongole na pouvoir etikala kosalama te etikala kosalama te parce que aforce te soki otali président azalaka ne nyonso ezalaka na poto moto alite ezalaki na poto papa bundi papa kufi ayebwe mais ekomi na temps ya baélection amobiliser asangisi bato abande kokontinue na babiloko wana ande osala bafere na oyo ebande okotile mpo avant présent oyo wana azala président Félix azalaki déjà kovivre azalaki déjà kovivre malgré tout kovivre na ye ezali te na ndenge ya komi lelo eza viamo eza destin nzambe alingaka koma na niveau oyo na nzambe abongiselaki destin eza na bato mosusu to bakamarade mosusu bazali bato oyo baza kosalela biso sacrifice ya biko mikolo ezaki soki nakolandi yo na sesikoyo ngai mpe namoni ndire nzambe atindi ya destin nabongaka epai na yo mais bato babangaka nange osala nimero kosala nimero te non nga asala su nimero te nga soko oyende na osenga epai ya bakoko même jésus asenga mpo bakoko na ye lelo tolingi yango te omoni aza le sel moto asala banimero ya makasi na chaîne oyo natikala inapt iva banimero ngai natikala inapt otekali boko no natikala otekala boko natikala nde inapt na domaine ya spiritualité parce que nakenda kozwa biloko oyo ezalaka ya charge na nga so eza na bato mosusu lelo abela likoma mais vike eza destin na nga
naza mwana ya Congo pe na kufa na Congo parce que makila na nga mutolo na nga za ba Congolais naza na droit tena kile na mboka moko songolo mpaka na kile mboka ngunda tona kile pays mo bena mfie yango te ngana mtu sura no balekele okoya poto na ba nyonso wanda makina oke poto na otali mais lokola ba toza na bato mususu a rien boye na relation on naza pe capable ceux qui déterminent na mboka wana là donc mais exactement que pour na kofanda to nazala kuna non naza uniquement pour mboka est-ce que waki olobi ya temple exact de ceux qui nous avons la photo à la vidéo pour ça ça et là quand on va dans la vidéo on a au poste ça kuna donc j'ai déjà un pays Afrique ceux qui bato benga ba tembo na bango na boya kwa ni mtabenga bike peut-être à distance na mona ngo au sommet bien ceux qui peut-être au sommet bien pour ça l'invitation au sommet parce que mais à cause ça peut-être mo ça msala na musika oui na musika pe salama na musika pe salama mais ni mettre la mususu peut-être na musika amona ngo moi jarte oza na capacité yo yango na tuni ko parce que na boka wa eza bato mususu ka ngai omoni makambo wana ngai c'est pas si ce qu'on a bandé ko bongo azaki na mboka ne ka pays no sera souffrance pays no sera souffrance tant on moni que non ko boka ka ngunda na mboka bapa nini ba mzee na ba polisi bozozo ka mbongo ya mboka ko construire banda mboka là bambongo bozozo ka mvundi ba sana bila parce que moi et tout là qui la bango ezaki parce que destin nous a pas ça ce que ça qui est pour nous là qui la bango tout le monde qui mto ata msamboka na biso mabe to fande lié ba chef coutumier mais basi na bango nyoso ba tonga libamba na des autres ba politiciens ba konti ba joka ba bokela mo ba souter ba nini te bango zamba bondisela bango ba kufana ba poison ya solo ko basila kala bango destin bango za ba poison na ba trahison na ba petit fils ko kenda ko ba politicien ne ya mona ba kenda ko kufana oui je m'appelle so ko mboka na yo ozimbongo na kati ya mboka o construire tongi mboka na yo tala ndeto ya politicien ba tira biso ikoki omunisa balabala ya leta mais na koki ozoya ntumo makoki na tali ke mabele na meza sali il faut na tonga okoki kobongisa place te il faut kaka euta na leta po babimisa nde mokonzi ya mboka mbongo epuis talani ya munene deja munene apui defi yango bakozwa yango ebandi kokita babandi kokata babandi environnement bimisi mbongo leta bimisi mbongo mpo bakonstruire banzela to bokomi kofinga bagouverneur de la ville pour rien bokomi kofinga o ministre ya environnement bokomi kofinga bango babourgmestre la eza bango te parce que même bango bapoliticien bandeko kotiela bango mitema te baza mpe na bafamille bakotila bafamille ezali na badifficulté ntango akomi na place wana aza mpe na droit akomisa nonu sante na ye ya foyer na ye mais noke biso bapeple congolais toza mpona kotala président Félix mpona kotala bapoliticien baministre te badéputé bagouverneur te tozali nde mpona kosoutenir bato bazobomisela biso mboka soki tomoni obomisi mboka la tosoutenir yo na plan matériel oyo ezali ya spiritualité même physiquement toza na droit parce que toza na droit ya kosensibiliser bato basoutenir oyo abomisi mboka oyo abomisi mboka abomisa mboka toza na droit ya kosensibiliser bato tobengana bango na mboka toza na droit ya kosensibiliser bato tobengana bango na mboka soki osambisa mabe makasi tokobengana bino epuis bango baza bafungude soki babengani olongwe na mabele na bango nayebi te ya malamu eumelaka te message epuis numéro téléphone ngalanga elekaka mpona numéro je pense que bakoaffiche yango mpe nakoaffiche yango je pense que ça fait longtemps même il en est quelques te omona ne sur le 6 mai ndima écoute nayebi nakuti bato bakopesa babrevet awa na filme yango na plus 243 90 49 669 70 plus 243 90 49 669 70 ezali WhatsApp ouais WhatsApp mpona bandeko peut-être mosusu bazali baolanda peut-être asalela WhatsApp te
ceux qui ont côté même na ni nyonso numéro na ngaka ya moi peut-être na sala la WhatsApp mais au landing ngai na YouTube to landing na ba chaîne mo ba ko partager amo vous en poso bien même vous en Afrique numéro na ngai ya appel non mais plus 243 82 71 86 697 plus 243 82 71 86 697. Il y a un peu d'affichage, on a séoana donc tous les deux numéros sont parlés. Ce que vous avez pensé peut-être mettre nous sur la beauté, même à compte nous sous pour monnaie, on se voit beaucoup même message. On se voit mais des gens de ça. Nazali uniquement pour défendre ma faible. Nazali pour défendre ma faible parce que oyo nzamba zo le bisanga yo mokalo. Même à pasteur on a finga, à pasteur on a salabo. Et le que poussé nga ezangate nzambe de tasebi bo pardonner na sika bozali na ba ndeko nyonso peut-être dans sala ba image to émission ya mabe. Là je vous demande pardon à vous tous na mabe o la sala na ona yebi te na sengi na bino boli bisanga ndenge nzambe ali bisanga masumu là vous allez pour na kobatela mboka to sanga union fait la force to batela mokonza mboka o azali eli du peuple parce que nzambe nde aponi ezali yo te yo voter mais son nzamba boyaki na bakoko boyaki enga afanda te mais vu qu'il a fandi to batela mokonza mboka bebi que même chez ça tambola ba bandisima ye na ba ko ya ye ba finga Jésus ba critica ye za ba to bandisima ye na mabe na malamu ya président Félix là utema mboko na biso likolo tomboli eteni ya mboka na biso kokende pa ya bamunya te mboka na biso kozala budget kaka na mokonza mboka moko noki atozali na posi ato badirigant na 2 personnes ou 3 personnes message lisusu mpona mese nanga ozali mwana ya chef coutumier là soki okontinue oye kosenga kaka pardon te nazorepete kaka bamvungi baozala parce que ozali mwana ya chef coutumier mpe na bino bapoliticien mboka oyo ekomisi bino bapatron nafingi bino te bosoutenir mokonza mboka bozala ne na kimia parce que yeba apesi bino confiance bozwi baposte oyo banome bino bozwi baministère oyo banome bino bozala mpe mpona kobundela bafaible boluka bobundela bafaible bapoliticien bobundela bafaible elo tosengi epai na bino peuple congolais azala kimia parce que eza mboka nanga ndeti oyo eza mboka nanga ya na moto oyo abandisanga te nana ni na kofinga mokonza mboka ni kokritike mokonza mboka ni kokritike bapoliticien naza koloba vérité mpona bapoliticien bakambi ya mboka vike chef de l'état apesi bino confiance bino mpe bozongisela biso confiance wana mpona kobatela bafaible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Maboko Nzambe. En tout cas, on a pesé temps à ce school parce que tant que moi je vais aller ma bélo émission sur la vie Congo na biso faut balobela yango na personne nyonso yo pe sûr a fini muta la vérité na combien na suka émission na ko bakina bakide prosper bakini moi de la tono bongo bien qui tola pour politique si et bien ngi de pas social yango Gilbert Nzenza moi na ya Angleterre ya tongo penza na biboyi gouverneur de Dallas neni président Basile Pindimuke gouverneur de Dallas c'est yango maman Wifine Bakini maire de Dallas Camille bali do de ngam mbala bali do ko pasteur Bondo Manika berger Etienne Boko Polo Mani Ligwele mo kontikasi bien au moins moi na trésor na écologie du chuka kalebe o matoko ni randa Joseph Wojo Zike kasi na obi de Bamin Kamba et Maya ciao.